Ndeko mbote esika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Pocho Lobito nzeta moseluka takire ngundu kakamia munene tembe sili bajalo bakufi bafokonte pe bakufi batamadaila pe bakufi lolo bulu yeke bataria bandeko na ye lelo ndenge na misala ko kutana bino poto sola masolo ndenge zoleka na kati ya communauté na biso ndenge na oto yebaki na oto yebite na ya kufungula bino miso na remixer batu nyonso o bakanisa nga pona siffler na ba ope bazozi babina ngana zela nzamba lola apambula bino bandeko lisolo yango ya lelo na sana ngo awa eza lisolo ya clan Wenge. Non, merci félicitations na Wenge clan Wenge après 30 ans. Yango na patience ezaka kaka kito yango na baka patience ezaka we loko bosali réconciliation wana ekende libela ekende fima libela bandiko mabele mame bandai izongi mabele mame na monde na oloba te na bi batubi babina ya Simon yo mkolo masolo soko ngabi na koloba to tika ba misuna baloba biso to sugisaka na je manque de mots mena koloba bosali loko moko obiki to bako s'attendre te bozonga na lisusu makanisa na biso ezali makanisa nsambi eza apeli kama mbongo te ke lokwa tsuki pe mbongo ebimaki pona gouvernement po pie bino po bobeta po bokabwana te vous prouver bato ke bolakisa ki omoni déjà muta mwana mokanza beaucoup na moni bino nusu bokoli na moni ale makaba c'est meki na ngai nane pas akoli makaba akoli Petit Makaba Koli, Prince Makaba Koli déjà. Nathalie Bilongi nyonso banani nyonso bula Blaise Bula banani bale Makaba na moni ba jipe obike na moni loko moko boyi bosali e marqué ngai. Ezala kande bongo. Ezala te ya msubo s'appelle koswa bongo te. Parce que bino ezapele loko te awelela. Obi ke eloko na bosali etika la histoire subu yoka nibi même Adolphe pe na mona ekala na mona lisusu na se mais eloko moko ngana na sotuna na moni Marie-Paul pasaki na clan Wenge te soki na bosani Marie-Paul pasa mais ni Marie-Paul azati na yebite batuni nga utenga bite na manda chante fona tuna na luka manda chante parce que na benga kite Marie-Paul pe na numéro na yete. Mais nga ozomona ngo clair Marie-Paul akozala kuna te na ndenge ni bandenga pe na yebite alempela pe na moni ete ondiri na yebite soki na so confort na moni alempela te na banini nde ba image batine eza problème ni nango na yebi pe bandeko bo bandana no bongo te bana Wenge bo sangana nde bozala kiko obi loko déjà bosali wana e kotsa batu mingi bi likolo bokomi likolo babaki likolo wana to kanisa ba nostalgie bozong sepso ba nostalgie wana nyos me bozana boyokane nde bobi bosaso pe disque e kosala eloko moko ya bien na kati ya communauté na biso ezala te kapona le 30 jours après to kabona te bo continuer mbonge kabola bino si bokoli ko na mone eloko sutu kisabino lisute pona moni eloko bino Wenge boko sutu bino nyonso na moni bokomi ba responsable na moni bilongi misusu Nathalie na zo seka kaka parce que je l'avais dit que je vais passer après pona solo na bango na sepeli modèle moko mokili zalaka bongo après 30 ans libala musutu après 30 ans ils ont ramené ça la rami mabana mingi besoin après yango boye ko zonga après 30 ans Wenge. Oui, rason félicitations. Na PCP ba jibe pia na wana nyonso na ba don na moni email ya pe on dirait na monaki ba tindela ngai email mais eloko de na so mona te na moni Marie-Paul te alepela pe na moni ete bandi bu banda bongo te bana membre jibe pia na oui rason bu solo la ko bu solo la bu sangala bino parce que Marie-Paul fazal so na boseli li sola banda li te mabele mande Marie-Paul pasala kana nini wana. Mais nous sommes Marie-Paul. Est-ce que ça problème? Si vous m'avez na zate na éviter. Na mon équipe na place moko boye, j'y vais pia na sope na ndako ni wope na mon équipe hérité. Si ko lingana comprendre hérité wata soso lembe yes quoi yena compte ya rotala bino parce que na clan Wenge bango bazaki bataba na clan Wenge bango bazaki nini tele 4 nini président na te.
na yebite parce que héritier na moni wana héritier wata na moni wana mais na yebite yam so ay ko tala ba yaya toni parce que na kuma ko confondre nga ba pe wona héritier sala kité sikoyo na kuma imagine nga yaya azana clan wingi auto ndenge zaki 4 patron wana ndebo sala ki wana mais Marie Paul pe fa salati na yebite na mona ka héritier wata soso lemela moni bango wana na bato na mona ki pe tutuka luchi na moni ba yango na kuma ko mituna ngade bango suko ba na kuma ko mituna parce que bango na les 4 patrons bango ba beteki na ba na nini et pas ba patron wana mais ba zalaki na clan wana te ya 4 patrons wana te na yebite bolimbi sa msuma no kamezo changer na ngoya msusu ta onga na zoka nzoka basi ba bongo leki na bango makam mais Marie Paul ndenge ni na zate ale pela moni ete bango mi bale na yebite msoba ina sima bato na zo mona minka na zo mona Werason JB Piana Didier Masela Adolphe qui encore je l'avais pas oublié na Emilia na nyope suso na bosa ni kombo na ye nzambi mama na momo bosa na zo mona bato nyonso na te mais nani Marie Paul azozala te mabese ninge kota na comprendre te parce que déjà loko moko bosala ki wana bolubi ko beta les 30 juin bosali si bosali réconciliation mais réconciliation na bino siko bosali est-ce que ça complet ou c'est incomplet nenga na zo raisonner na mona ko siko clarté parce que bino nyo so lande bosala ki 4 patrons mais bino nyo se fuboza mais ndenge ni ba misu ba zo sa na moni ba Adolphe ba nani wana pardon excuse na moni ba nani na misu mais Marie Paul bazo salate ale na yebiti sobe ale pela na sima na ngatunde mais ba wona niso bazo salate ili ko lobani ba Werason JB Piana Adolphe Didier Masela Ale Makaba Blaise Bula ba wana niso na tangi ba misu na bosa nibo nani mais bebe manda chante pe ko zala na yebite ba ona okanisa na yebite so pe bazali ya misu onga na okanisa misu e ko zala bongo te tangu wenge wane bandaki Werason ba bino nyonso na tangi bosolo lako makamsuto ko loba wate to yebi masolo ndenge bosolo la bien parce que ngana zo mona ngo clarté parce que ba baso tuna ngo tenze ta muselu yum to solo la mingi ndenge ni Marie Paul azate na yeba ndenge na sapela ni wa Marie Paul te na yebi pété ngape na so yeba petit na te parce que batimi balon na mona na zo mona bango te alempela na nani Marie Paul boy mbongo bakabuli malamu te parce que biso loke bebi saka biso ka mbongo encore to sito komi ba mikolo boy mama likama mbongo ene vya libela la depuis kipomba bayalo ninga banda munani mubule ninge banda likama mbongo bani bacha mbongo na fokolo ya lero yo okodoka te mbongo botsa na fokolo lero bayana yo depuis kipomba bolosi bayana bino bakumotsa mbongo na fokolo mabeli nge kota ngapo na ngai bandiko sana ngote pona nini fanatisme te parce que wenge c'est wenge oya boyi bango oya boyi etali wenge c'est wenge mais eloko biso tozo linga ya bosa na complet mutu bongo na kufite o ba kufito yebi mais o ba sana bozaki na bongo na kata masolo poni boko sanga na bino nyonso tu omoni eloko mususu boyebite ya musu nzambe musa sali grâce wana boya kozona dernier mi-temps moi eloko moko nde ba loba musu tsweke mbongo ekoko sila no mais nde bozongi na relation bo continuer relation mais ndenge nini batu misusu baku oyo boyebi bazate bino bosaka ka clan moko bo ebi ba bien te na yebite oyo selonga na okanisa ebi ma bien te parce que batu nyonso ya kala wana o bazaki wana il fallait bazala na yebite mbongo soki se kabwami to yebi wapi sele o tata mapasa na so zelope yo pe balobe so zwaki yo ya ko pesa nga pe ndamu babi yo po zwaki oh mais eko sala na ngo bien bande ko ngala loba avant makaniso ba sali eko sala bien mais mo deli na omondela eko mana suka te omoni ba misunde baza wana misu basala bango ayene kaka mais azali na ba penser te que to sala eloko moko na wengi parce que soki bozala boyoka liaya nde bosangani ndengwana bino nyonso boningisa mokiliti
bo sali ba nzembo ya kalanto bandoko yoka mulolo yikima mulolo ya nyonso ne beti banini memboke koninga mais seconde fois sana réconciliation moko bien mutu nyonso azala motema pembe oyo ngana zo baselo parce que ma bede za nazo mona wana boyoka ne sana bien te et loko sikoyo ko boma bino tango koninga bo se loko na bo san ponde bo zana mutu nyonso koninga kombo na yeka eki mutu nyonso koninga za la chef ma bende ya eloko ngo ya wana nzoka makambo ba leader koza leader e bota babota makana mais misusu boko yeba parce que a lironga na somonela bandi kuna lobaka vent e linge beba to boko ninga boko komisa parce que bato misusu obino boyebi ke bazala ki ona bozo longola bango na ndenge ni parce que ndenge bato ba telemisinga ba lakisinga ki mari pour la zati déjà na omona ngo déjà flou ale makaba pe na omona yete est-ce que ba yena sima to yebi pete ya nani Marie-Paul, ngape na yebite parce que nana numéro pas Marie-Paul te pona tourner Marie-Paul mais suko makamba wenge yo parce que a signe de vie exacte signe de vie moko exacte suko to lo bandenge ni parce que Marie-Paul azolo ba makambo sona zolanda omoni ke wenge ngo sakaka keba nyoka eza keba nyoka ba ko swayo eza ndetu wana Pascaline Pondier ami d'affaires natilo colère bandi kuna wenge ba yoka ni ezalaka nde bongo ko yoka nango siko yoka ni me tozomona clarté ba misusu ba bandaka pe wenge bazo zalate parce que manda na mona kié osomona ke batu bazali me batu bazali complet pe bazebele surtout Marie-Paul Azanga bandi bosola na yebite wana c'est que quelque chose mo ezelo moko eza clarté ndenga na zomone la bandeko wenge wana ikesala kera nyoke biso no tokokima parce que eloko di boso zala boyoka ni nanu ça omoni bo sali réconciliation na bo sala ngo kaka pone intérêt moko mais soki bo sala ngo vraiment na voix normale na motema kambo ko sala bien mais na somona bino ça le quoi mutu na mutu ayeko soit prime d'activité na yende to lobaka parce que bon ça vraiment net ça mo auto yema pona wenge na zo douter nango. Parce que ceux qui veulent il fallait tous abisso noto sangana te bandi kubana mama to yoka to o nyoso le yaki ya kalema be to boa kit to konti mais ndenge ni bo salika misusu batika la ba yate o montenge déjà eza lokola bo sali réconciliation moko ya amiable te o sali réconciliation moko incomplet parce que ban o ba salaki na kata wengela ba sa envie mais ba so yate eli ko lobani to yebi na biso pete na yebi na ngai pete na betaka musique te biso to salaki kaka mais eza déjà flou pona ngai nazomona déjà madesi bandi parce que eloko déjà bo sali kitoko et s'apprécier mais bino bozo beloko bozo ninga bo salati parce que ba misusu baza ko ndima ba misusu parce que moni kaka nini bino mo nde bo sali eloko na bino na kitoko wenge eloko kitoko to kumisi bana bandali to kumisi batu nyonso ba kumisi eloko zo zalande siko clarté bino nyonso wana tebi ba tete misusu bazana nouveau sirte na kotanga ba komote mboke ekufa lolo tekele bumba moka koswa parce que eza vraiment eza na clarté pona ngai nazomona makambo na parce que namoni pe confiance souhaiter bino bonne chance en tout cas si on confie souhaiter c'est que makambo eza bien ya on a le bara bien c'est que souhaiter bangabi na sepeli ndenge baza na sepeli est-ce que baza na raisonnement ndenge moko omoni loko ngo kofia lobi bola l'émission ndenga lobi ngapi na kofia zolo balika mo ngapi na lobi bonde parce que est-ce que loko wana bo sali wana fombo sali ngo bana réconciliation moko bien c'est ça parce que ceux qui bossent na ndenga bien bana membre makambo ici so bossent ngo kaya kera nyoka to tika li bongo yi Didier Bolafana Londres wenge zongi bazo beta le 30 juin yom tozo kepe le 30 juin ki chata bongo yela ngaba film yango na sens wana Didier Bolafana Londres mutakopo lokopo na sens wana nga namoni eloko kitoko na apprécier ngo nyo mais tozo kamwa babilonge mso biso te baki wengane abazaki na ndini bakokosanga na moni pe mbongo sicilité ako mbongo ikabona kika ria ya ikabona kaka na ba lettre biso ba suite
misu bazui ba miyeli awa misusu bazui pe na yebite na yebi na ngai te vraiment soki ndenge ni makambo ngeza mais le 30 juin nde na yoki babi bakobeta mais bakobeta bokobeta na bino bien mais siko ba eza suwenge te parce que soki to tseba timisu na bazate eza suwenge te parce que wenge il faut bino ndoso bokoka nde bolobaki ti moni eloko yango eloko bosele kitoko bosibo ko batata misu bakomba bazui bakoko misuko bakoko babali bakumi na 3e génération mais ese eloko moko kitoko biso toyeba yesu te bokozonga yango na makambo nzambe eloko leki nzambe eza te yango lokwa bosele eloko moko il faut bozala réconciliation bino nyonso ngana ndenge nanga ya mususu bokoloba te naza pour mutu te naza pe compte ngana bika boyoka na bino nyonso tosi tokolikoli ti mbongo nde mutu kokabula bino mbongo na bozwi eza nango mpe malamu me bozala nde ini bosele mpe mwa diske moko boya eningisi bato mais siko ndenge nini bokosa diske bato misusu baza malamu bamisusu baza bien te tala il faut mutu nyonso azala ya kosipi mais bosala vraimen bien bobandela réunion wana baoyo bazalaki na wenge na kati wana bozongisa bango ya bolanda bato babilobela bato te bozonga nde bozalaki mabe ezalaka nango libala ndinango baswanaka te baswanaka suka basaka ni boyokani mpe ezalaka eza neti libala nde bozalaki bondoko oyokani te boyembala moko po boyokani après 30 ans eza mwana 30 ans akoli abali aboti misusu oyo balandisaka bana koza ata na bana 6 siko boya koyebisa biso ki boza su bamisusu bazosepela misusu bazosepela te wira soni bosolola bien ko jibe piana bosolola bien Adolphe Blaise Bula Didier Masela bosolola kitoko pona bosolola ka kitoko parce que kosolola bino bato tomona ona clarté bozana mwa mbilinga eza loka keba nyoka koswa biso tozo comprendre bino te bosolisa biso ma bien po tomona clair aka color mobala pembe Ibrato piana yonde félicitations na sens wana tozo bate position soki eza ndenge nini soleil wanga naza na ngai totalaka nde makambo ezoleka mpo na ngai ngana selo ngai ndenge namoni ni mais wenge bosolola bien bato na tangi wana batete wana nayebi ke wera son solola bien na bandeko misusu baoyo bazalaki te wana bozonga botia bango pembeni bosolola nana na ndenge nanga bosolola parce que mobulu deja ezali parce que ndenge ezokendele misusu bazomona kaki balidero kaka non bosolola bosele eloko moko kitoko excuse bosele eloko moko kitoko bato baapprécie yango bokomisa ngo ntina suka parce que biso makambo esukaka na nzela mais bino soki boprouve biso ke bokomisa ngo ntina suka ekosala kitoko na sens wana eloko ngai nayelaki bato babina yango nazoloba nini te ngai naye kaka ke makambo esimba botala nano likama Marie Paul nazotelema namoni Marie Paul te namoni Alain Pela te namoni manda shampoo ndenge namoni ete manda tshonto bazalaka si je ne pas oublié bondini bato wana nyonso nomona ngo malili mbongo eseka bwami akwa mbongo na biso ewumilaka te eza lokola bamisu batie bambongo na bafokolo ndenge nini tokoyeba tosolola kitoko wenge se wenge nazozela vraiment Adolphe bino nyonso Simon Poche Lobito nalinga namwa nde na oloba te je manque de mots mais boyokana nde Adolphe jibe piana werason kutu na komprenaka tata na komelie akoma koyamane na reta nayebi te mpo bato baleki mpe bele ba relation nakoma omona Didier Masela mpe naa na numero na ye te Alain Pela mpe nazala nga na numero nde sonaki na numero Alain Pela naka na numero nde lisu te ya kala nayebi te soki wana ka moto anoselango soka kolanda nga na émission akotosolo na nayeba position même ya Marie Paul pe naza nango te mais nakoko benga nanu ta nani manda chante mso na kozwa mpa manda chante mais na sengi ka boza na réconciliation bien Adolphe to bo le bébé Adolphe to mingezu o na lobi Simon Poche mutalobi so la bien boso la bien jibe piana wera son vraiment bino nyoso na tangi na sepeli nzamba lola pambola bino apesa bino o elingi motema na bino vraiment parce que on s'attendait pas que beaucoup kozongana libala ngo vraiment ko oh yoka na comme na désespoir mais na comme espoir parce que tout est grâce dans la vie ngana on sepela ke beaucoup msango tina suka po esala pe moi fierté moko te wenge yango wana na selongai
so bokoyokela ngai me bolinga te koyoka pe batebele bamisu baza mpona omoni nde tozokola il faut tokola pe na sagesse botala te sika bowuti botala ka présente botala pe le passé sika bowuti bosolola basolola kaka eloko ezanga kosolola eza kokufa mais soto wana bomoi bo faut tosolola nalingi bino mingi butu malamu merci.